Ouais, balandia indus na pasta nzamba pambola biso nyoso na pesi bino bambote ebele. Isa ba bino passé John Tolia pété les grands challengers vraiment. Nzela bilili tozi na yemoko ba ngoro ke coordinateur Laval. Na ba ninga nyoso équipe technique que Dieu vous bénisse vraiment maté ici la kati. Nini tokolo bela lelo. Oyebi ke tozana mikolo ya ba fête oya ba sali tango ba sali ba travailleur moi si mobali musanso to salaka fête na biso so na remarqué fête yango et to samanga mika na bato basaka na ba compagnie or chayera to za motard yo po bima ko travailler ka mageto za na matricule à l'état te mokotsa mbongo na l'état po babuka ka mpako ozana droit pe ya ko fêter o sepela soki po ko pema opemi ezala ba pusi pusu ezala ba teki ya wenze eza musala tomba bi fête du travail même bato basaka na cimetière bato mulaka mabulu pona kokunda eza fête ya mututu wa salaka ezala oteka ka mapa ezala 10 mapa 15 mapa baki moko di baki fête ya ba travailleur ezala mutu azana boutique pesanga matoi ozana boutique nokolo bateke ngana sana libanda fête te fête des travailleurs o to bimsaka lungina moyo abeta ka kopselo ye ezalo saka na bureau ezalo saka libanda wap tozana mentalité moko photo zong sango ndenge tozaki kala na yebi keloko zo mema biso be difficulté ya passe comme biso m'en fous kala toyeba ke avant mito koma na 4e jour ya likambwane sale masito yebi programme janvier ce qui fête ya boy ce qui préféré ya boy jour tel boy o le 20 mai toyebaki o boy na boy le 16 na 17 makambo boma ba lumumba na ba papa Muse siko neko remarquer makambo komi ko la comme si batu bacha ngo sukate moko pe boza na raison mais toza na tort makambo ezaka ya mboka faut respecter fait on peut na habiter ce que zaka na Congo pamba to eza partout na monde entier fait ya travailler ce que za monde entier merci biso tout honorango to tosa yokanga siko mabe mususu ebele basala ka ceux qui journée eza férié ba misu bazaka payer fierane bino bato bozaka payer pourquoi bo pegisaka ba basaka na ba commerce en bilan malgré tout baza ba travers autonome mutazuko so début na ndenge na ye azo futra pasa na mwasi et ko koma so bino bo pexi jinongo sale matin ye pate ka boutique neta kanga so ye soka kangite nana ko pesa ye payer obino bozaka nango kuna toke na makamndenge za ndeko nanga bakangela ka mai nzela te suka ko buka mir même eza béton yokubukana peuple baza batoyo baza lokola bana na kati ya ndako na tuzongela pe na limba bana eza na bana tu bakindaka classe misu baka na ba caprice misu batangaka te musu alalaka na retard musu na 1 heure fois ganga mukilo matokita chaque ndako atota otangisi bana tina 100 moko kozaka na comportement bato libanda comme si abebaki na libumu okosele ko balukelanga mwana te na ndako so boni bana 3 4 5 6 moko kolinga ndako musoko sala contre ndako mazaka mwana ndako wana ndenge pe makambo eza na pays fête ba travailleur oyo ebele ba papa ba séparation ba fête te tolo baka pulende makambo eza ebele ba saleli Congo so ba saleli Congo ezaka l'état te ko salela Congo eza na ba domaine nyonso na ba misala oyo ba pesa net na ba nogeira na ba OCPTPT so ko CPTPT wana o bande ko sa tanto na bonatra o basana ba Sozacom o basana ba misala to ya l'état o ezali ko pesa penda kilo mboka o batu bazali ko kele soki ba futie les 30 ezo soneti na bazam batu wana batu bazali hôpital ba docteur ba infirmière ba molakisi o to bengi ba madame na ba messieurs ba enseignant bangonde pena tango ba kapenda férié ba travailleur bangonde ba sonaka même ba militaire même ba policier bazana misala ba pe na férié quand vous sala yo kanga très bien et belé baza déci na pays oyo pour ba travailler plus ba gagner moins wana n'est pas dit qu'il y a mbonga ke sisa na masanga te na sana côté wana te wana eza vie privée na ye abebisa akaba sala kindumba sala soki nini wana vie privée na ye mais en tant que autre bakabeti 15 ans en compagnie 20 ans en compagnie 25 ans d'expérience à musala et belé basati lelo bakomi mikolo posa ba pema memwe ba pema ezate pour de compte final malunga ezate en plus mbongo bande ko futa bango kala moi bien ba futa su bongo te malgré tout ça mukie mais comment su ben payer naza ni contre mutu nazaka na posa carte électorale to zaka nango yonanga et pesa mboka kilo tozo kumisa fête férié ya ba travailleur mais mingi ka basala ka kutu bazana kanda po bazomona ke ba sa retrouver te ebele ba papa ba komi mikolo soko mwende ba kolesaki bana na bambonga mikie bazali ko zona bazali na organisation ndako ezalaka bien papa longwe musala te ninyo esali ke musala sala kaka
salaire n'est comme ben payé et belé na ba compagnie férié ko sala lelo soki lobby okomona chaque mutu kaka 37 mois impayé 20 mois impayé compagnie kufaka te chef aza kaka siko mwisalo bango basalaka entre kotaka na compagnie mbongo kendaka wapi kaka tozana mbongo kufuta bino te bozana mbongo kufuta batu te comment ba travailler ka ba monaka entrer na sortie mais salaire na bango salaka te biloko wana photo tala oui makamzi to lobawa na ebite bozoka mbongo nini mbongo eza simple échange ezaka na batu po muto aza nango kotonso kokende pese kimia na mbongo ndo kolia mais mbongo ana vozwa na olia il faut musala moko sale peso raison o mbongo kolanda yo bakuluna to pesa ka bango faute oui baza mabe mais d'autre part batala ka peke papo abomba biso asala ka mais tozolia mabe tina ko sala nini mutu ava se plana musala fo mona o azo sala zana mwa kimia e convaincre pe alonga na nzela mabe alanda kutana eza po makambo ezala nga bakope bele na landa baninga pona mona ki bentere nango na zana ba masa musala sanga masa biso to kenda ko kopi boy tozaki na bango masolo ko senga senga na moni banda bakoma ko kende bakopi na bango eza malunga to teme ko senga na bango échanger tana bango na quartier komi rare bango ko mona amuna na quartier to ko tuna maso o mona na te okende ki wapa bite masa na zuma kopi moko bezo bombanga oko sentir que mbongo pe bafuta ki malunga teme comportement na ye échanger bandi ko longo ya ki voyu likolo mwa mbongo azo ki bandi ko pese valeur buzo mami to banda ko salvi te masa na to mela menga sana kenge polo bino kende kop ozo mona abandi ko doser kuiti likolo ma charge comme na compagnie maza voyu lokola nga tanga comme na engagement place moko ki voyu na esidi te me bandi ko pese conscience ki na nzela mbongo ndezo bombanga moni place musele pesa ka raison et loko fait tikala na batu nyonso même moi teka kwa sala ka boy botika e a se retrouver na musala na ye mutu même asala ka pa na yo o boy a repasaka akombaka tant to komi na mkola ba feria feti ye pas na droit se pe la pesa pe congé comme ça ki na ndoko vanda a se plape na fruit na ya musala bino pona kotinda batu na musala botinda ka nesengo pona ko foot ezaka mindondo e ko koma ndenge ni compagnie à l'état o ezo kotsa mbongo na pays mais ba travers ceux qui combien ba koma impayé pe ba papa mikolo obi makamso to mona kande batu tala na mona papa moko e umeli mo mukesala taba 15 ou 20 ans papa na sobetela papa na biso lisola lobi ah ndeko nanga Denis Yuma webi ke na compagnie na biso to sala kuna papa to sana mukola fete yango soki babenga en les 30 soki mukola ba pesa ka basoso na baloso ndeso papa oh na moni ko zwa pe bien abinanga ah papa kala to za ko zwa bien mais tangu to kei na compagnie papa tala mutruko la ngai na zana bana 6 to zana ba et puis na foot tala na jinanga soki 62 ans na kende ko zwa soso mi balé na de soki ninya jaune wana bikolo a jaune ya loso papa nanga na mulangi moko soki ya huile ya 1 litre alobi tale loko compagnie zo rembourser biso na après avoir ko travailler une année ndeko nanga to sala be ngrabo eti na niveau nini ninyo ko pesa bana posi ya kolanda misala ba papa yango moni ebela ta batangi so monika clarité abandi ko dévier eloko tindi bana génération le ba beba so tali bana basaka ba voyouté bazana ba bagage muso ko sala kuluna français so ka bimisho kamwe miso basaka kuluna même ba film so basaka kindumba so ko tali nenga otali bagage zo ndimate po azo tala liboso na eza na venir te na bateau ya pesa confiance po ba papa nyo so na ndako mande ko fansa bana ko réunion ah ngana compagnie ngana sali 25 ans na sali 30 ans o moni kingandi be biso pe boy tango so betra bana lisolo ba ko seple mais faut ba tala pe ba critère ya makambo zo be balana ata ba kucho na mutuka te ba senti que te papa bomba biso ne sengo to tanga ka to zo futa ti lo to za à l'aise mais bana bazo kola bazo mona ndenge papa so kota na faillite mazui retraite na compagnie te salaire bandiko kita malema le ko apine sili mu pepe seri mu bandiko futa ma bien au moins makambo changer au moins na moi si enseignant moi si à travers à l'état soko talé na tongo mama zo koma koko likola nzala po mo bla zo futa mama be mais alongwe musala te on a lo baso boyo kinga tala parti pris ezalaka na mboka te nazani contre président na biso azane sasifa malamu bino bato boza pembe na ye boz fungula mitema bino nde boko poussa vision ekende kolo vision na vérité sala ka te sala kola architecte tango pesa ka plan ko tonga ndako asimba kata brique moko te bato yanga jakande batombola ka ndako tango bakumisa ka ndako yende mutapesa ki plan zo lokumu masimba tali banga te pour comprendre
un président ça quoi visionnaire bino bato boza pembe nde boko sala makambo ekende bien boza na bolingo ya mboka ko na bi façon na ko expliquer te to ko linga mboka oyo comment ndeko nanga comment ba pape betala oyebi Congo komi mazita luko basinga ona bi fana pona nini oyebi bato bele bakangila Congo motema même na makambo ba sport tito pola ka to saka bantu kanza mapambola président na ndeto ke mondial obuki penda bakala mais ko buka bakala on est silité poison e belé ba vendre banda ko biso génération le loté ba papa o ba vendre penda kaka ngayo firbe kaka ngayo Baudouin kaka ngayo ndenge nazo sambwa poison ba famille mususu bana ba baby likolo ya ko zanga ko lia mais papa longo musala te or na ba âge mususu ba perne mususu ba komi nango lelo malgré tout fait ces affaires qui férié ba travailleurs ba papa ne faki ba pem azo banga soka pemi même ye moko danger ye moi si makambe baby bana isili père a commis na ba ja retraite azo ta tana biki na réclamer retraite o ba ko pesa na compagnie na limite na kozata $300 biloko yo compagnie pe kwité na misusu ba prometaki batu o na oloba o ezalaka na Congo o komona musu ba biso batuka misala compagnie na biso tozo tekela ngo mutu mususu tango boteki compagnie arrière ba travailleur ba bumaki nzoto bazana yo bokosa kaka tokofuta botika bango na ba papier na maboko me compagnie si boteki oya ko somba wangani bango nyonso pa bengani bango bakela libanda me mutazaki légal atosi musana na Congo à travers pour la famille na mais tant de bosambusi bango batondi combien na Congo yo ti batambo mutema mala e bele ba koti cimetière bazolo na papa zo kama on dirait na travailler qui te na vie mutu mutazana musalo nzamba tele limite même kameza kana ba tonnage nango nyose ko ta prince au moment que 1 tonne 2 tonnes 4 tonnes 10 tonnes 160 tonnes nazolo ba makambo ko kanga et puis biso to ko taka na station oza na moto oza na voiture jeep ketch tokendaka na station chaque muta vivra sur l'économie vie na ye balabala to vendre na ba quartier et ça la komba biso nyonso mais chaque muta vivra na vie na ye o mana ka et pas ba Doudou pas ba Baudouin mais so ko to mona ke pas ba Baudouin toucher $3000 o mana pas ba Doudou papa on toucher $200 ba ko boya na te po ba voisin ndako na biso ki kuku ya bino étage mais to sali sango balabala ba na bino na ba na biso ko pesa na ka mbote po to quartier moko famille soki makama mikebe zote ya biso pourquoi na Congo to zaka na parti puis mais to za caractère électeur moko tozo fête férié lobby ba travailleur bino boko za la journée chômé payé mais baba kenda ko déplier ba teka na ba boko panza bango di ya quoi ndeko nanga botala ba tuna bilamba te boke na ba famille botala ko ndoko comprendre mutu nyo sa tambola nga ko avouer pas si n'était pas boseka et bele ba zakana tellement pas c'est lesquels cas mais ça ngo kuma pena mécanisme so ka kabelo charge na e o piquer crise en lo bana c'est rien pona zotala makamsa toke na ngona molimo te nyose sa molimo te nzamba pesa mutu mayele koleka nyama ma pesa ba nyama ba faveur ebele koleka mutu ba nyama ba somba te balia ko fele yoko makamna lo ba ba nyama ba nanjaka te bala kusaba ngo nanjite soka bota mi pa na tongo pa na poko akoti na mai na taki nini moko boy tala bana ba koba kenda ko bima bota na mukili mais soka bana ba bota mi make pasuki eloko liboso wela ba kota mai comment bana bazo kota na mayo biso mikolo soki bina jito ko banga me bébé akoba akende ko kota no se akuta za mukia ko lekanga me a signer mai yoka kuro mais yo fo ba laksa on a javoken singa me ka ko sukola na piscine moko boy yaya sina melaka melo kana ngina kufa mais so bi ngana zolo moto banda ona tilo na jarasusu ngata toke na piscine tema kana kwa lokali libanda nika ndema ko lokali na libanga pompi uko dinda te na samutema ka ngo bomanga yo ngana soka le sombala moko wa na so beto masolo soko yokinga biloko na Congo comment to kozana bondiko nanga to et kozana ampleur te po batu bazo se retrouver te na lobite ke leto kabola mbongo ndaku te misalo yo cha ubenga batu basala futa bango bien bota ba expatrié o ba ka konginda wa kaka botika ba faveur ko bata maka na pembe no ke na bureau na kota peso $30,000 tango yoko bimokia la ko nyoko la biso ba travers ba congolais to mi on a passe biloko yo comment to linga Congo na zo ba polé la wa na zaka nanga clair nganza ba message ba passer muso ba kosa rabino to tshongo na molimo na mabondelité ali ka mabondelité avec la monate mais ayebi ni na lopango na bongo na place à vendre ayebi comment avec la mona bande ko na système me banda botama avec ayebi bango nyos ko le kato muto talaka oko ko selaka pamba be ku avec ke wana mboyo akanga dia ko siko suna ndenge makamna lo bawo
yaya tozana mawa baninga nazongi pe na lobaki cimetière ezaka na locataire te mais na mukilo kobima locataire bacholi olala libanda mais soka okufi ba ozala liboma chaque muntu na cimetière basombela ke ndako et maintenant oya ba $6,000 eza ya bati ozonga na 20 30 basombeli yo posima liwa tubomi ndundu ndeko yoka makambo na lobao pays na biso oyo nazongeli yango ndeko nini esalaka esengwe kokate na baninga tozosalaka bambutiage komi ebele nalobi ya tokofete soki feri alobi botala nanu banzela ebele bisika ko ezaka banzela clé nde eza na badega kende otala rompo egambela oyo akota likolo mpo kende kote ya inde 3 okoregrete namba zelo etombo moso tuna eske nini po esalema rompo victoire oyo ekenda sango yana makambo mosusu eza dignité ya mboka bino bokosambwa te biso baoyoyo naza na ndeko mosusu akoya kotala nga uti pays nini boye aye boye ntango nayokalika mpo miziki bozomona ntango ezotombwama etina bato misusu bakovisite mboka sa bayebisa bino bakonzi masolo misiki nde etokaka banda na bapapa wemba mibakaka victoire jakarta etika référence bino moko mpe bosala makambo oyo botya maboko mibale oyo bokenda kotya bapapa lwambo bango nyonso to wana mais place wana soki boyebi te eza place oyo bato ebele bayaka ata moni échangeur ata moni soza komu te akende kobeta tour wana yoka ndenge makambo tokaka na nini toya koma abangi miziki na matoi ndenge ayokaka tali bamusicien na biso bazokumisa bango azwi bainspiration abeta tour na Congo ata wana kotala boye kote basala makambo ya miziki mam ebale moko ebimana na rond point mai moko esilaka tata na elanga ti mokokanga mongusu wana nayebi te nana kocomprendre makambo na oloboyo biloko tu baréférence oyo eza biloko esalaka soni bozowela kotonga bandoko ba 15 étages 20 étages na makambo etali kobongisa pays ayo nanga kaka kita na mawileri on eza banzela kletala embouteillage kosila ndenge nini nabi soki ndako ezozwa solution te bana bazosila nzoto papa na bana papa na mama na bayaya nde bakovanda fo bazwa solution est-ce que mbonga benzo na pesa ka bolamba kango bien est-ce que ça mutu moko ta triche po bana basili nzoto oh bokoye bati bokokanga mutu ayibaka ndake ye nde muyibi bana basili nzoto nebi façon na ko expliquer soutien nebi so boto sambela te mais tozoka soni na komona baninga ndenge bazo souffrir to pekisaka o kikokina pe kikuluna ekosila ndenge nini ndeko nanga ebonga mutu mususu asali ta vandi te naketa ya nanga ya na saka pe musa malonga te akendo ta yana bosoka za journaliste soka teke so ina tanga komi kuna ayambie na mwa moko apese mwa ticket akabele mwa kolia ozomona ezolongola mutu kanisa mabe nangana kendo sa mabe na baninga melikuwa na tali sai nanga penga ma mbongo de journal dame aliesinga te bien umata ko vanda ata tanga te akokomana ba idée masa basaka ki journalé wap dudu baby na baby te na moniteur na ngao no bende ko ngana ipa tanga te mena ke tala ndenga pesa fine ordre na misala zo sala c'est que l'état zo futa bien na kuti pas zo futela e ko tindika tika mabe na zo te ya bino sérieux makambo bo memi ba délivrer na église yango te bo komi à côté ba passer de ba zo lengo la bino ba lia mbongo na za clair na maloba nanga oya ko inanga mafu nazo bisa bino clair et na paro nzamba ko sala na paro biso photo sala ki ça c'est tongama awa mtatonga ngo anjité bazoka ide batonga yango fanda awa na betem no pe na loba ki ça c'est fait avec comme capitale e bandaka na boma ndeza capitale ki ça c'est na sengo bengaki yango vivi mais e awa na transfera yango pe simba nazo betem no masolo sérieux koto batongi te na zamba ko sekango te mko ba ko tonga tanto ko likakisa na kitoko to imona nyonso na valeur nazo te abino makambo parla na ebité eza grâce moko na méritate na l'équipe mutu te na zape ni contre mutu na so défendre ka carte électorale yo nanga côté tout tambula so na moni so no ebimi yeba ke ba sekinanga lo ba biso na biso ba congolais to seka na aiza makamba famille to koleka mais ceux qui mutalibanda ye amu na bita façon na ko expliquer comment mutalibanda boko pese valeur makasi ko ba kolomboka misale za ko yawa on peut pesa ba congolais ba na mboka ba fungisa ba salisi bozo pesa ka ba expatrié et puis ba indio bon favoriser na ba libanais net libanais na libanais ko ba libanais ko na guerre bende nyoso ba mindele te bendi ya pauvre ba zebele ndeko nanga bo wanga ni bana mboko ba sisi ba classe e bele ba sa ba ingénieur na ba campus na ba ISP na ba nini oya nini ista ba tondi Congo même na Lubumbashi ko na ba université wana e bimisi ba tu combien misale sala kati ba prenaka wapi
Oh, faut une expérience. Mundela outi poto yabi Congo te expérience ni azamba confier musala munena sala so ba Congo engagé. Na place bo so mwana mboka oyo afa koma bongo abandoke ba classe amona ba passe nyoso Congo timba tant ko pesa responsabilité. Ako sala mo d'abord un pays nanga na bongisa. Tant ko zo bato sa kanyaka te. Na futa bango na sengo poto zo ta na passe makambe mata. Binote. Et comme isakanga. Modena mona ka Congo na komela champagne te. Te faut na pe manon ba te na continue. Na bi façon na ko expliquer te. Yana bilo muso cheli tata lingale batalika mwana ndenga yi habité bozwa e yoli ate bozwa papa ndima mela sike na lipa matiki fufune bana bali po nini esali pasi boka ka pasi ya mboka te mukonzalo bana bino nini bolingi nini balo ba po bozwa kimia bolingi nini aya po na libia tala boza na susia baninga bima tala so bo comprendre ebele tozo tambola ba makolo ya somo otali kote ya mbinza bato bazota ipeni po bakende ti ville même ndambo basaka na bureau mututo azo transpirer va côté et puis na limite misala lona bekol ba yaka sunu ba era 7h30 ko yeto ye retard bo na beauté et puis mututo ko kota na bureau soki climatiseur ezate na ventilateur mitoki ya molunge ko bima bima po manzela kati to beti okoza na transport mais bis ezate mi ezate moto pesate pour comme air moko yindi uta kingasani pour côté passe na passe chaque jour vraiment beaucoup et puis qui ça c'est ça na bangomba te lokwa matadi qui ça c'est ça plat ndeko nanga beaucoup so ba idea ko so nanu ya banzela ya kala mingi bozo négliger pour bobongisa président ngana okela kemao président sana ba idea bien atindi basala banzela ya mine na fungulisa belengesa azo sala banzela zo bimana sima kuna côté ya livule kende ti wap mais bino bato surtout bino ba beaucoup messe na bino ba beaucoup messe beaucoup mo pesa ngaka na makasi na zo bino ko ba commissionnaire ndoko ba mongo ya ba na bi facile ko expliquer te beaucoup messe ba mbongo awenze na obadisa ka wana ekendeka wapi nyoso na poche na yo yo ko lo bateke commune nanga comment nzela o ezala bote beta c'était soko kokite benga gouverneur expliquer makambo soko ebite porter plainte na makambo etali misala basala mbang po population na yo nanga to sana kimia bozaka nango te okomona libulo seki mbongo kozoke suisa na bar kokota na ba boîte de nuit ko boka ka mbongo ko pesa na ba musicien boling yango moni Congo komika ka bar na bar obime pa na bino bar obima ba kit obima ba kit na ebite na bisika ko beta ba bale saka soute vraiment Zamba Pambola lobi eza mukolo ya férié ya fête de travail ceux qui travaillent ndeko nanga ko silikate sepela kaka vanda to baka kinzambe nanga merci lelo za mukolo na biso ya fête ya misala vraiment Congo na biso na yebike ko simba pe ko simba kaka mutayo kaka na maloba osobozela anje pa bongisa Congo kamunuko papa sœur botika no makambo etali prière bobeta sete na maloba tokomi na lero foko lobela batu vérité toyeba tozomema baninga wapi soki ozotonda banyoso bazotonda te tala bato te aka basisi banzoto église ne ozana bato bafandi bakiti 30 loka bakokana bauti famille moko église fo mona mutu musu munene musu aleka munene musu azokoka te kiti fe bukana to santi ke église ezofuta bato baye minene façon nazoloba penza na ebite en tout cas pona lelo nzamba pambola ezaki nga bino pasteur John Indusa vraiment ebele zakaka ya koloba nazozongela na mawa eloko zosongeza kaka nde tambike férié ya ba travailleur férié yango ba travailleur mon frère nabi ya sur 100% ba travailleur ba na mboko 12 kande ba ko sepila nyonso wana foin na lobi bien foin mutu muso azoka sonya lo bakina sala ka poso ko tali ndenga vzana mama comment muta sala ka beti 15 ans na compagnie mazonga chez bango zo fana mwasi ne pa na bango dikamba okamwa yaya azana matricule compagnie azo sala mais azana no chez bango et puis na musa azana espérance à 15 ans 20 ans au taliban ndenge basili nzoto mwana ya travailleur bazo envier bana ba chayer. Pourquoi tu sommes Congo ko yaya? Tala, bozana mawabaninga. Ndeko nanga, Congo eza ya biso nyoso. Na lubango poli les générations toza, ozala mukolo za na 60 ans, 90 ans, 10 ans, 3 ans, oza époque na yonanga. Toyeba ke lobi tokutiki la Congo banani. Linga kale roza kombo na yotika kwa na marquoir. Oso batu ba yeba pesa ngo valeur ata ba moni ototika kwa na ba histoire ya ba Mandela.
Mandela akufa me bolamu nezo sonné lelo longo en Afrique du Sud tamboli monde entier. Lumumba akufa lelo partout dans le monde entier baby Lumumba. Tantôt ebele bozawana boyeba nakate. Mais Lumumba yeba pan malamu epola kate malamu eza kwa biloko ba bombi na frigo. Ate umeli so frigo kufite mko ba bimisa ba chauffer on dirait balamba ngile Rwanda. Conseil na solo ba. To tika matrasa malamu na batu poko monetika lokola libela. Na lobi éternalité mais bandota ngona génération nyonso. Kolinga te batanga komono na ndenga mabelo ko ba Hitler. Hitler ate bazana posa ba côté lelo soka ba te ba sangande ba kaka Hitler a détruit ye foli fo na bande ngone nyonso. Na solo ba par amour. Lelo soki na lobby fête du travail. Ah na moni ba compagnie o ba papa ba betela ka tolo o ba papa ba zeko kino sentir papa bité et puis c'est kala barabara moko ta papa moko atanga te zeka ki ba papa ba dudu papa ba kingani ba zeka na ba sino bango vie jango vie zero vie kingani dikamba quartier ba zobi mabando tra ke mutu mutazo sala za les lelo yo et comment ceux qui muta komi na moi musela moko ba tiemba nomena il faut mona komone la bato quartier kuti batu bandaka lo sombi lo pango buki to ngisoki si étage avo pesa bango bikila makasi sangisa bango lo kwa réunion que non modèle quartier sala kinde na monaki eza yango te so bobeta ka bale na ba mai wana totika ngalo kwa na sombi a na zana posa na pesa quartier va Valère okosala ngo ya yo moko me avertir baningo kutaki na quartier wana tango bakoyoka bakosepela e opesa pesa ko bafunga motema te bongisa kasi quartier et puis soko zo somba ndako zo tonga talaka ta libande ya mama et pas nous na lupango tongi 7 étages na ba carreau marbre ko bimaka na porte na o ba o sundola ozo ba keso na bongisi quartier ko zo kimia mabe foka batu nyoso ba banga ndako na yo biloko eza na Congo et kamo sakanga to tika ba lofundo ya komonela baninga ndeko nanga toza na bolingwa mboka ngafona lingo yo linganga ngana koza na Gombe yo na Kisenzo yo wapi linga komini nyonso eza ya Kisasa po eza ya biso nyonso soki ozaka na obo bateko lokana zaka na komini na te bandeko nanga baza kuna te na kobongisa te to sala lokwe kutika libera na pesa exemple na kendaki mboka moko boye na professeur moko na Angola na Kabinda afana kende Luanda ndenge na monela ka Kabinda tango toke na jika po mata na tizu tokende ko chaba unité po to benga na Congo po ba raison na biso bandoke no simba kana tizu likolo soko otie kuna batongo benge zo simba na batakoto unité unité bangolais eza trop cher pesi le rambang bambovu sel na bango na ba unité le simba rambang mais oya biso Vodacom na ba selon esongo zaki ba Tigo ba ni taka no Orange po eza nyuso ba Fricel il faut mataliko na tizu ona zaki mwa zamba bo matina kati boye nini moka ba soda après terra bali tango na ko ke na 2016 na bina betaka tour pona zaku na 2007 tana bina betaka tour na traso zene na zonga na beta tour bo elekelanga et puis ezaki na bangomba likolo ndenge na kuti place ngo na bosani batongi ba makadamu moko 1 2 3 na bare e kotiti na kati kote to bando beta bale wana eleke kiti obike e ngamo na tali na lobi non avec l'argent tout est possible mboke bonga kana mbongo ya solo so bato basana bolingo mena ndimite mboka ba payeli ki mboka na biso na bomengo ya bolamo bango mo basangani ba bongisa province na bango eswa kinga mais pourquoi pas na biso to za na idée oté pourquoi pas na biso to tikela ka idée kana mokonzi lokwa mokonzi le bible boko kosa ko vanda na biro ko yoka etanga ko balikwa ko alanda kabino ta kipakata sana makambe bele bolie mbongo ale boke kutia na mino kaka boy obunga bango te balapaka ndai na fidélité so bakomi wana abakisa basi asala boy mbongo etungisaka bango e mona ko remarquer ba yoka ka sute même na nzela na l'état lokwa bango lokwa ba roulage ba polisoka telemisi ko bengana na lobi soki ozana manda ba tindio wana ozana droleka soko za ambulance sociale ko zana bembe urgent to muta zana pasi okoko leka urgent mais soko zana mandate ato oza chef o uti musalo obimi ozozonga ndako ko panza batute comment le citoyen nyoso ozo mona na nzelo zo chola wana bango pe bakoti koteka bazaka ba citoyen bazo contribuer pour na pays yo za muta mbongo tango mwasi no kende okuta biloko na ndako soso wana zo betela tolo le mwasi alami makito pesa ki $100 soki ko ya wenze mwasi o choli na nzelo tinike na kwana muta kweya yenda tekela ki mwasi no na wenze pour mwasi no ako tala to respectanaka to sa 1 pour 2 ana valeur to sa 2 pour 3 ya ti basangana ba bimisa 9 1 na 9 ba yokanaka 0 ba chola ka ete
0 aza chiffre moko pamba mais l'air bakendaka bakopo mpe simba fo babenga 0 ya na nsima mpe apesa chiffre na bango kilo e ye moko jamais asimba soki otie 0 akomi 10 obakisi 2 0 100 soki obakisi 3000 ozomona mais na miso soki omoni 0 tina te wana population babima pamba me na lela likambo balukaka bango mpe bapesa bino kilo nana koyoka message oyo nazolo bango a cœur ouvert naza ni contre ni pour souci kaka biso tu toa bacongolais tozala na bomoko lobi fete batravailleur batravailleur mingi base bempeye nazosongela ebela bajournalier basali ba 6 mois na bacompagnie or journal okosaka 3 mois fo baengage surtout baexpatrié balinga koengage te mpo okoma kwa na charge na ye soko obeli fo kende na hôpital boye na boye nde na okalisolo moko mutu moko travailleur moko congolais akende kokufa na compagnie ya baindien eleki soki 3 jours awa ndeko na akufi ça va prévenir la police ça va prévenir l'état va prévenir famille na ye baketiki bembe na morgue abando ça na tour wa butu erreur à machine mais yo compagnon il faut vos engagements mutu wana akufi ni nazali ba stress yaya musalo zo futa mutu malamu akokaka konimbela ngo te je te dis to mona ba fouter ba beta bali kitoko likola prime motivaka nazebisa yo ebela bato kena ba compagnie limité telema na tongo mona ba fi côté basaka na compagnie ya ba mesh otala mibelo babenga bona ba compagnie boko tanga ba compagnie boko yeba kota ba 14e 15e 16e otali na tongo na pokwa okolela oka ba congolais yaya okondima te baninga na yo ozomona muto azangelo ka koloba komi pal likola difficulté et puis mobengi azobenga bango po bakota ofutamaka déjà bien oza engagé mais ozokolobela bato bazokota ke lokwa na obenga bino chaque mutu wakolongelanga 1000 famille même fate na kobenge su lobité na mbongo na bango ya pasi o bazozwa na mindondo ozobenga bango bakota pe ozokata su ba 1000 famille francs otouchera déjà sur $400 na bakanya ko sala ka botekaka ba pine na ba boyebi na makambo sala na ba compagnie mais ba journal ba ko tika nzoto na ba papa so mona mukolo papa na place pema likola difficulté nzala suki ya pembe bimi père comme na ba 70 ans lembi 60 ans mais ozo bengo côté na compagnie pour ça une semaine il faut longolanga ba 1000 muto bima soki na 20 000 francs na semaine au kate 4 000 5 000 nyoso na kaka ndebo zaka na 12 heures soki beti obima ke ko vanda osenga masango mela na bekalo bozaka na ngwana poni o mela na salaire note na mbonga bato zo kata apoche loka bango ngande chef na bafungola na maboko koningisaka muke muke zo kosa kobenga na mega po bank saka bato ba mono prête pe kana bateki male wana obima rasu na bango babiloko ba chef wa compagnie bozana ngo na ba compagnie bozo sala batu mabe ebele magatu lobi fête ya férié mi travail fête ya travail na biso nyonso c'est fait du travail biloko to mona ngo partout nena ko ndima muto alobai ke soko moni mutazo sala chantier bazo tonga ba vai na 12 ba kemela masanga seke ba tekisa ka sima eza ya solo seke ba tekisa ka sima et puis soko moni chef azomela masanga na ba travailler na lera musala ba pemi seke kopesa ki ayena chef atinde bon ba teka po ba mela moko ndeko nanga tozo boma mboka sa toyeba bozo ko étouffer Congo nazo ko ba clair bino bato ba che bino na ba entreprise même ya misala nzela bozo sala nzela penza na bien pourquoi bozo sala nzela mabebo eboko pousse na komi na ko botiki na bien bozo tikela nani il faut zande na souci que aweze pa nanga Congo mobimba kwenti kwen na place guerre eza shenga non boza na parti pitena lingaka kisasa kwa na kolia wa na boya kote mususu non boza na idée wana te biso kuto toliaka mbongo ya pays te mais toza na souci ya mboka koleka bino tozolia mbongo yaya mboko yo tant tozomonaka bana batondi na banzela kosenga bango so baza baorphelin te baparent na bango baza bazokoka nde su koliesa bana te et puis ebele baza bafainéant te ebele basalaka kaka malgré tout lobi soki na lelo fete yango ya bino batravailleur mais papa nazosala bazofuta ye te ngaso na zana mwasi na kuboya kobota po en tout cas na ibinga koloba te Congo na biso ba travers bazaka batalo kumu lelo ba travers ya l'état ba komi lokwa batu moko bazanga tina o mona batu baosa na l'état talega 2 semaines 3 semaines muta komi mukolo likola difficulté ozomona papa lati sapatu be sapatu komi lokwa muscarpin semele keye na mukuwa oya colonne vertébrale la sapatu ali bende bimi ele lancer lokwa ngonga kui ozotala pe bozondima
kendo taler bakabola kaloso wana ozotala ba papé belé ba papa wana ta bazolo belo côté na mitema bazo saka nini pona mboka ya to bongisa nazolo ba bongisa ba joueur oya le par ya kala o ba beta bale pona mboka batikali so 4 so 5 mingi ba kufi na l'air na bango teli ko difficulté na mokate ba bwaka bango na coin moi likamonkeka kasi pa pesa bino ndako na sera ya botika biloba loba boye baza bato basala quelque chose pour na pays muto ayebana ki pona mboka bokotike na soni teti liwa soko servira ki pays et tolo bolata bomoni pasi na ngote bato bamona pasi za bango mais bozole bambongo ebele na kombo ya le par akala maketo bino pi le par ba primo ba pesi bino oui mais bango faki ba sensibiliser bango ba benga bango so bo pesi tant que tu ba animateur bo pesi bango ba jipi na bandako et bongo bato ba bomanzo to pona le par penda bango moko pourquoi bo tchola le passé oh le passé ne ça va venir ça la bien bango ba ki na fondation ponda ko telema mais bo tchola tous les joueurs wana okotala lobby le papa lobby la comme tata musaki makasu ozotala bambungu tati bambungu ba joueur ko zot mama nazolo na bino awa monima boke osala papa nda ye mokuta yebite même famille ba ko sidika po nda eti akeya otali pena papa nda ndenga zoke na nefu bina etika na marquoir ozotake papa o même nguba pamba manyoko na yebite soka monaki mboka oyo tokotosa banani pourquoi bozela ka simali wa bongo pesa batu ba valeur ba mérita kité mutu lera zotala bosunga ye ya bela ba monima botongi soko moni ko piquer crise vraiment nazana bela ko loba zamba pambola pona lelo na indusa bola ndanga papa na indusa na pastor John vraiment na lela bino tout fort vraiment bela ko lobeza to ko lemba te to continuer kaka zamba pambola soki azongi lobité vraiment ezaki ba bino pasteur John to le pete na ndela indusa na pastor on est ensemble zamba pambola nde to kutani barasima merci.